ba mama to fanda te bébé quoi Shaba Kasongo Shakira Beton Irène Masiandoki mon perso Osatiro ilatakalia siange katana Nabituma basua yo bundisanga iya 5 ans Jamna bamana modele tina famia ibe Masiandoki ena koma kubanga o Amange wa mokosa Kelima boma Giselle Irene Masiandoki wa mokosa Abisana kwanza muna wa mamange wa Yogurt oyo ezosunga batu ebele. Mama Rosette Bikulu ayebi biso sango ya yogurt oyo ezosunga bandeko mingi oyo basalaka sport. Yogurt esalami na ba graine ya ba fruit nyonso toliaka na mokili. Ndenge tolobaka mikokoli, lokola mokokoli ya manga ya avocat, bambumu ezaka na mondenge, bakaka ba mikokoli ya ba fruit nde basali mélange ya yogurt oyo. Ezosunga bandeko oza na cancer, ozoleka na traitement na ya chimiothérapie, liaka yogurt oyo ezosunga po ezosokola makila. Oza na problème ya foie, ya barin, olingo bongisa makila, liaka mingi yogurt oyo. Soki oli etika ndambo, soki poza na problème ya po, bana oyo bamitungisaka problème ya po, bambume ezobima na nzoto ndeko nanga okoki pe opakola yango. Bandeko na biso basalaka sport, olingo fimbisa nzoto, obongisa makila na yo, bandeko ya sport boliaka yogurt oyo. Pona kozwa yango, numéro ya telefone yango wana ya mama Rosette, benga sala commande ya yogurt na yo, partout ozali ekoya nango na poste. Yogurt oyo ndeko nanga meka potatola. Mama Rosette umela, balobi benga na numéro wana ekosala bien makasi. Yogurt. Bonjour, bonsoir, Nabamure Zinyonso, Bamesana Kolanda, Iran, Masiandoki TV, identité à Bundes, oh maman Bino la cabino, kakaba, histoire vraie, pour essa la bino, bavre makasi, Nabanda Kunabino, partout Bozali, Ndengena Lobaka, Nzamba Lola, Apambola Bino, pour na patience, na fidélité, na confiance, Ndenge Bozelaka, Masolo, Iran, Masiandoki, essa la vraiment bien makasi, Yango to ebisa kabande Nyonso, Bazolanda Biso partout, ba oh na nuba sabona, na chaîne oyo bo s'abonner awa masolo ebeta makaya solo aubergine ele kakate to pesaka merci na bandeko nyonso bazo soutenir biso ndenge to bandaka na sponsor officiel Betty la patronne moi saleki mibali na mbongo ya Dorte Achille kapesa ndenge na lobaka respect na maman 22 moi sur mebla 22 ndaku na verchache ezalaka yo Betty la patronne epesa zuwa te moi sur longa mpiaka la patronne Betty umela na kati ya Londres to pesi merci na ya Simondo ya papa Kokodia Nzombo depuis Irlande balobi vena biso Kokodia Nzombo umela merci na Tazivita Imana ya papa Trésor Chou porte-parole na biso ya mayele bamureze bolandaka Iran Masiendo ki partout na zo bisabino eloko moko bozobenga nga mingi à propos ya bageni ya Fatou Sene la sénégalaise ndeko nanga oza munene olingo bongsa tayo olingo zana te kitoko yaya batu na soko sali bebel batuno ozokonda boepo na ninyo ndeko nanga benga na lombango balobi secret solution ezepa ya Fatou Sene la sénégalaise osombi geni olati ezo traité tango ko benga na boutique Fist Fashion toza na biloko ebele baba mayaka eza kuna ba soutien benga oza solution ezala papa ozali bumu munene benga Fatou Sene ba geni eza kuna ya kitoko merci na mama Cornelia Lutadil la mwana télé si moi sia tata na kati ya Bundes balobi bongisa loposo bandeko nanga mingi bozolanda nga boza na problème ya po bopakola ba mafuta ebele ebebisa bino natindi bino vraiment bokenda avec assurance epa ya mama Cornelia Gracelet cosmétique et ratakate soko benge tuna bongo na boutique Rebote toza na biloko nini okuta na ba sexo ba perruque biloko kitoko ezali mama Cornelia umela mama Irene Masiendo eyaka na ba publicité pona kosunga communauté bobenga kanga mingi botunaka mama Irene
ye tolingi toyeba nini osalaka mpona kotinda mpona kozwa nayebisaka bino nafongolaka bino kaka masola solo nabetaka aubergine te bilamba ya kilelo olingi olata kitoko benga biso ozwa nimero ya Rita Chimuki na kati ya Dortmund azoteka bapantalon elembalemba bablouse elembalemba bachemise elembalemba baensemble eza kuna ya kitoko ya bakombo nyonso epai ya Rita Chimuki na kati ya Dortmund. Merci pour la patience fidélité Irène Masendo kayaka mwema ba pub esalaka bien mama bibishe mwanzambi euno en direct de 001 umela tobo sanitaire Willy Moucheni le vrai code mboka fondation Willy Moucheni toujours tokos ba murena ba murez na ela kabino masolo o na memeli bino ezali solo moko ezopesa pasi Nata moko be mama Irène azobeta masolo trop ya ba couple ya ba vie ensemble moi si topé mobali na Europe comment tozala ba problème ebele ya bandenge nyonso mais to c'est la proverbe 19:20 po sunga yo mama topé papa na suite ya vie partager lenga lisolo nzamba lola akopambola yo ndeko na biso ya mwasi abengi mama Irène na mboka ya France be mama Irène beta lisolo nanga epesa mibali msusu maele ndenge ka kopesa ka conseil nazali mwasi na kati ndaka libaya na bana nga misatu tovandaka na mobali mama Irène oyebi vie ya poto ndenge tolanda kolo bakokendaka musala na poto ezali pasi mobali asalaka ngai pe na salaka mama Irène to bundaka na vika kandenge ezalaka mais mama Irène to koma kosala business moko papa koma kotinda biloko na Kinshasa ya koteka biloko atindaka poto balola mbongo ndenge ezalaka soki pas 8 ans kendaka pe Congo na yoka pe papa na maramba mabete ke mobula basi non mama Irène natikali ko Congo te na matoi nanga mais na elle sera mukuse pona kopesa kaka mibali conseil mama Irène to zeka kana no to koti na mois d'avril awa papa azalaki bien te na kati ya ndako moral ya papa ezalaki vraiment na place te papa komaki kanda papa azalaki agité papa kobenga Congo kosilika mais nayebi ke biloko ebimaka na ndako ekendaka Congo ekendaka epai ya neve na ye na nièce na ye mpo batekelaka ye biloko ndenge kaka ezalaka papa tindaka biloko ebele mama Irène babasket en tout cas tindaka pena biloko namonaka nga pe nasungaka papa mpo biloko ekende mais eza business na nga te eza ya ye mais nga pe nasungaka lokola mwasi moke bawenze omoni mwa biloko lokola papa apesa vie na ye mobimba na biloko akotekateka na Afrique pe na poto mobile nanga azosala te to sala ba 5 ans azosala te mais mbonga poto eza passe avant abandai ko sala fona lo babongo mais ngai pe na sala ka to zui pe tan na poto to sala biso mibali mais sali ba 5 ans yango papa azosala te parce que ba réalité kaka ya ba vindenge zalaka mama Irène mais na poto to sali vraiment ba mbula mbonga passe nga na salaka mobali pe asala mais papa auti ko kata musala tozo kende ba 5 ans mama Irène problème ni to kutemi nango pona biso papa changer ki comportement vie ka sali mingi na poto tozu penata ya kosala misala na poto nga na papa mais toza na biso na eloko te o tokoloba kende bambulu na tosala na poto toza na eloko ta msu lopango to mutuka malonga meme na poto tokolaka nango ezati mais papa passé tane mingi na vie ya musala mama Irène problème ni nazo pesa lisolo sikoyo papa sala rasul te pendant 5 ans tozo kende 5 ans 4 et demi mais akendaka ne Congo koteka biloko mabe ezalaka te na neo kaka papa zo lela kanda ko benga bandeko na Afrique kotungisa ezo sala vraiment bien te komi ko déranger nga mama Irène na ko apprendre makambo moko na ko beta lisolo pour ebisa mibali ke bozala kamite ya mama nzamba lola kopambola bino nzoka nga na yebi papa sala ka business ye na nièce na ye na neve na ye nzoka ba neve na ye basalaka ye baventure bamelaka ye mbongo ya biloko année passée papa akata à travers kasu na bango te papa tanga kenda Kinshasa azwa mwana mwasi moko boye atiela atekelaki biloko mwana mwasi amandai koluka musala papa azwaki lokola mwana ya musala tanga boto biloko pa ba nièce na ba neve na ye apesi mwana mwasi amanda ko gérer biloko na ye mama Irène papa azwa mwana mwasi na musala abetelanga mwasi na ndako te ke engagé mwana mwasi moko na musala mama Irène nga pe na yebaka te na ye koyeba yango ndenge nini mama Irène papa kende Kinshasa année passée akomaki kuna mwana mwasi na ntango bazwaki na musala papa amonaki ye nanu te apparemment mutu atiaki bango na relation moko boyeke zwano fille aza fille moko bien papa azwaki na sens wana selon lisolo nde nayokeli mama Irène soki mpe eza vrai te nzambe kaka mutu ayebi mpo nayoki bongo mama Irène ntango papa sikoyo ake année passée na Kinshasa akuti fille yango lokola mibali balulaka kaka aluli mwana musala wana komisie likangu na ye ngai pe na remarka papa na mabete tango papa memika bolingo na business esika makamios e baby mwana mwasi akomi kozala devant na biloko ya papa parce que akomi likango ya papa ekomi biloko na bango nga na yebaka te mama Irène problème nini aza nango
mwana mwasi wana ti atekaka biloko ya papa asalaka makambo na ye alukaka nzela voyage atikali kobetela papa lisolo te. Papa azalaki ane passé balali baflati moko basali bolingo comme il faut mama Irène. Papa azonga na poto na remarka nanga mpe eloko te nakanisi mpe mobali mpe mabe te nayebi kaka baniesi mbatekaka. Ekomi na mois d'avril papa silika te masiliki mingi nabengi niesi na ye ngabi na dernier temps papa silika mingi bafere na bino ekomi na niveau ni abinanga mama nga natika biloko ya papa na gération biloko ya papa te ngabi ebongo ndeko mobali ndeko mbali pe kutu azate pour le moment kutu akendaki na Angola ça fait 9 mois atika pe biloko ya papa bongo papa so sikela nini abi en tout cas na yebi te tuna kaka ye moko mama ira nabi na meko so na papa na tuni papa mama papa ndi kokosa nga loba abe aloba sebo mama ira azwinga mutu mama ira ni pesa conseil na mibali toza déjà basi ya mikolo. Papa a plus de 50 ans, soumwa na mukete, si to kolisi bana, toza na famille, ba mibali bazwana no mayele. Mama Irène nabite ezala raboite fona landela téléphone à papa parce que kuna ba nièce na ba neveu ba gérera susute. Papa to silikila mutu moko na téléphone makasa popo ya biloko. Nga croyant que bandeko nzoka bandeko basukula maboko na landela. Mama Irène nzoka zo silikila petit frère ya likangu na ye. Mwana mwasi wana déjà zwaki visa aye poto. Na minute o aza na France. France mboka munene mama Irène esika mwana mwasi wana aza eyebani te abengi pe papa te. Papa zo sikla ndeko na ye parce que ndeko ne muta apprendre ye ke aza te. Ozo benga ye aza ta voiture aza na France ozo zwa ete. WhatsApp ina osela ka WhatsApp ya Kinshasa mais pour le moment aza ta na France. Mwana mwasi wana voyage na mbonga papa na biloko papa sike ke yebani te neska bazali koteka biloko atikali na pe kofuta ngote liboso lopango moko bo mère a compliqué papa vie na niveau moko pas possible papa craqué ma mère papa zangi kimia tango na zui téléphone ke kokuta ba voice ya papa na ndeko ya mwana mwasi wana na ba voice papa zo tindela mwana mwasi wana mama Irène trop c'est trop mibali bazani te mama be mama Irène na minute mwana mwasi wana aza na France. Mobala zanga ya ko craquer mama Irène mobali ti akoyi tension et mati mobali ote ko sala nga crise na ndako. Toko hôpital tozongi 3h du matin na bana papa tension ya ko mata. Papa problème ni au moins moi so na kiminga na mbongo combien 8500 ngabi papa. Ebela bambulo to sali na poto atosali no misala mingi. Toza ata na mutuka ya kitoko te voiture ya malonga na poto totambolaka nango awa ezate ata terrain pamba ezate akomaki na mbongo no bongo ndengeni okasi mbongo wana ezalaki prévu ndenga azoteka biloka simba ponga na juillet oyo nde fona kende Kinshasa pota luka na somba terrain ezakaka pona bolamu na biso mama Irène tala mibali yozi mwana mwasi na musala oyebisi nga ata mwasi mère tovandaka na mobali ndako moko mama Irène mabala poto ezaki kitoko te tolalaka na mobali mbetu moko azwa mutu a musala mwana mwasi asalaka biloko na teka mama Irène ayebisanga te tiake Kinshasa bakoyi makangu tala nzambe ndenge afuti papa mama Irène pesa mibali conseil lisolo na ye kobeta yango na pasi na motema komona mobali tension ezomata ye mpo na 8500 na poto eza mbongo ebele vike papa mikolo pa azosala te maza mwana mobali asali bambula ebele apase ta na ye mingi na mosala wana poto ngai mpe nasalaka mama Irène toza na biso na eloko te mbongo ezaka ya ndako kipe bande bana bakomi kokola boye toza ata na velo te na poto ato ata na voiture ya malonga te metala papa ndenge akesaka na vie mokolo plus de 50 mama Irène opesaka baconseil obetaka masolo mibali nayebi te folo bandeti na langue nini mama Irène koma yo oza mobala libala ozwi mutu na musala oyebisi mwasi na yo te koengage mutu mama Irène tala nzambe ndenge ake na papa epesi pasi pesa mibali conseil mibali nyonso bazotambola mabe nzambe azobeta baomba bazososola te nzambe alingi bino mingi bo changer mama Irène na posa koboma libala te na posa kobengana ete plus de 50 a okende wapi mama Irène aza ata na voiture ya malonga te koloba kutu voiture ya malonga te c'est trop dit toza na voiture te maza na permis banda longwa musa toza na voiture te mama Irène to débrouiller kaka bongo transport ezate na biso na bana mutaza na mutuka zate na mboko toza ata na mabeye na Kinshasa te mama Irène toza na eloko te toko teka lelo bebunto ata 2500 mbala moko ezate metala papa aventure ake kosala atekaka biloko mbongo asimbisaka mwasi bakende kosomba lopango pweza ye na mwasi to pona biso na bana omoni ke mbali bazo raisonner te yebisa ba papa bakitisa sentiment bo matisi sentiment makasi komi kosesa bino n'importe quoi koma yo mobalo ke kosala business na likangu ekosimba te eza na sens ata mokie te bapapa soki bokote ya mate antuka ekozala pasi mama Irène papa zomitungisa na tension makasi na bengi obeta lisolo parce que otangaka bakombo te bapapa bazwa leson
teya mibali avant ke koma trop tard bazosola mabe na basi na bango ndako bozokende mabe mama Irene nga na sufraka vi na nga nyonso na poto na pasa encore na musala papa passé vi nyonso na musala kaka so 4 ans demi yango azosala te mpo amipesi na makambo afrika yango mai tala bozwi papa ke osala ebela mbongo bwaki kotika yango mpa mwasi mama Irene mwana mwasi aza na poto aza na France ayambaka papa te ata papa komi nayoki bavoyisa papa azolela kosala nga boye te napesaki yo confiance petit frère alobi oza na France oza kote nini na ville nini ozali yebisanga naya tosolola soki odepanse kaka mbongo yo memi na poto osali mabe te me monana esika ozali papa ya mokolo azolela bolingo amonana esika azali yoka langage papa zoloba na ye je t'aime oza bebe na nga nakoka ko nazokoka séparation nga na ote okoboma ngai mama Irene bavoice na yoka yango wana donc ngati naza na ndako na zeloko te papa mobali na ndako osa bavoice pas mutu ke mutu wana akoboma ye mibali boza mitema mabe bolingi nzambe te epesi pasi bandeko nanga mibali oluka bo changer nazoka mwakuma boza bata ba sentiment na ba niveau oyo bozo pesa basi na bino pasi basi mingi na poto bakomi na ba depression basi mingi na poto baza sumi to ezosala malamu te omona mwasi akoma kolobaloba mingi mwasi akoma kobina mwasi makambo eza kitoko te parce que bozo maltraité bibasi na bino bozo bomba bango mito ezokufa biloko aboye epesi pasi maman apesi solo aza mwana mokie te papa aza plus de 50 ans veut dire que maman pas a plus de 50 ans bazokende ba 60 ans biloko aboye c'est pas bien ba papa tokola tant eza mauvais Jésus-Christ revient bientôt tozobeta masolo ya ba façon nyonso tozopesa ba conseil ya ba façon nyonso na yebite ba papa pourquoi bozoyoka te mais biso tokolemba te soki maman za lisoye nango tokobeta soki pe papa pesi solo tokobeta biso tokendaka bongo tosalelaka proverbe 19:20 po esunga yo nanga na suite ya vie s'abonner partager like nzambe alola kopambola yo bayoka kaka peut-être yo pe olingo zwa mwasi mona kishasa kuno kote na business c'est le moment keba ya mwasi alekeli papa aza na kati ya France na poto mais aza kote nini mama Irene toyebi te epesi pasi tokutani mbala nsima bisous bye bye. Epesa zuwa te poto leki bino na musala tokendaka bongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa feti no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela biloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres abimaka kendaka pe partout yo pe mutozo bala nao na France na Belgique na Italie na Suisse na Allemagne ko hésiter te kaka na numéro ozomona benga Tisha Blessing Hand ayaka service traiteur oyo tozo respecta ngo makasi po musala nango biso sango deje kenda bo benga na prix ya bien obongisa feti na okozala jamais dessus Tisha Blessing Hand ndenge bozomona ka banzungu ya qualité ondeko nanga ato bengisi wapi akoya na biloko ne nyonso bobo sana te bandeko a Londres babi Mère Loboko alambaka pe banzungu mwa bimpiatu makaya bupondu bana Londres oza fatigué olinko lamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso tabaya sur kwanga ya propre to lambaka nyonso epesa zuwa te poto lekibino na musala Tisha Blessing Mère Loboko anzambe